Allô? Vous avez bien mandé calou à télémia en zila. Oh. Mais tout connaît non deni. Mais pourquoi déjà c'est quoi qui depuis na téléma qui a wata yomu? Ah, c'est comme une ah. Bonsoir, Nana. C'est mon téléphone. Ah, tika téléphone. Ah. Na télé. Bonsoir, Nana. C'est mon téléphone. Pesa mon téléphone. Non, beta yo na linyango sute. Nana yo tozali susute. Yo. Nana tozate tika téléphone. On a téléphone sonno télévision kuna. On a télévision. Na beta. Ah, bon na tika ba jeko. Ah, na simbo na nzoto. Ah bon, yo simba na. Oui, binga be na tondi sa. Tika na ba rendez-vous na boy na ngai na boy baji. Na boy na ba brutal. Ah, na boy yo beta batwara. Donc yango yo sila te. Bon no tika téléphone na la boy. Na boy binga na pan. Oh, monsieur papa. Nini na balabala maboy. Nini na balabala zo simba mo sina nzoto zo brutaliser ni. Oh mes amis, chef moi sinanga. Pour moi sinon na balabala boté mano zo simba. Allo ba bien te na zalaki moi sina ye to kabwana e déjà. Belle papa moi sinanga. Na benga na téléphone, a décrocher téléphone te bana na benga. Bana na téléphone na kwa ngoye manga na téléphone te. OK ça wa. O so na mutu na téléphone ça qui rendez-vous. Bino mbale bozo to bozala te. Boya bi kabwana yo bi moi sina bozo to bozala. To zala sute papa. To kabwana ngape na mama na ngai pa ko mama na ye. To kabwana. Sentiment balabala parce que motel la biso ndi lingo salo toni. To zala sute. Belle vie. Comme un biolo, parce que zo kosa yo, o yabi ke bozala chuté. Papa kosa, to zala te. Parce que na kosa papa moi si na ngato kutika lo na problème mo côté. Na bo yepete. Akenga pena moi cité, elo comment te. Parce que ton ndimela manani, ye mo sabaki bozala. Ndimela nga mukolo nzoto na bina to zala te. Moi si na ngai ki to zala ka. Mama, bozala surtout bino les problèmes ça non, ni ose ki boka bona. Papa esimba kiteza e bolingo, simbi te to tiki. Tika baka wana bo tika la bino mba. Belle vie. Tiens là.